Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso tu bozwami o bayebi ngai longoni pe matondo ezoka oboka bino kaka ndenge na lobaka o ayebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende Tate ya Sedek, votre humble présentateur ou serviteur, ça dépend ndenge bolika ka bobenga ngai ndenge na lobaka chaque fois toyaka na radio lokole masolo awa na radio lokole TV ko beta ba histoire vrai makambu oyo ezoleka la communauté na biso non mpona konuire kolo likambu mais plutôt mpona kosunga esika ndeko akwei ndeko mosusu akwei ate mpona kosunga kaka communauté na biso ya bato mangala partout dans le monde entier tokende kaka liboso. Mais c'est avec tristesse que nous commençons cette émission, mesdames et messieurs. Vous voyez que déjà début de la semaine à 4 mardi ou mercredi tout ça qui dans les réseaux sociaux dans les groupes communautaires union surtout voice moko tu vois qu'il a besoin SOS ya ndeko na biso moko za ki na ndoto maladie ndoto ki kolongono te ba ko bela makasi vraiment avec un problème il y a insuffisance rénale tout ça qui soutient la communauté merci na bandeko basala qui soutient na bango ba apporter qui un plus pour na ndeko wana mais nous avons les regrets de vous savoir que ndeko clair comment dire ndeko clair à silikotika biso na tongo alelo donc oh nous savons qu'il faut iswana ya mawa ndeko na ndenga reko senga soutien donc eba ke ndeko wana azali soutien ndeko clair atiki biso azongisi molimo epa ya nkolo nzambe. Nous profitons de l'occasion avant de présenter nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Nous félicitons quand même, nous encourageons, nous remercions le président Ernest oyo azaki au four au moulin, président Ernest, président communautaire azaki au four au moulin parce que après message nabiso c'est comme s'il avait pris les choses en main. Vraiment il était là présent na physique na prière nyo surtout na bandeko ba pesa ki moi contribution na bango pour na esunga ndeko mais Dieu il n'a pas pu résister, Dieu l'a récupéré, Dieu l'a pris, Dieu a donné, Dieu a repris. On peut que dire merci na situation oh et comme na famille merci na bon Dieu parce qu'il prend ça mindengwana. Alors une fois de plus merci président Ernest na on salue na courage donc décoré que prenez courage maman Nancy courage au nom de toute l'équipe de la radio Locolé et TV. Nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu mais aussi à la famille congolaise d'Afrique du Sud, notre communauté congolaise d'Afrique du Sud bien sûr. Bandeko lisolo lelo to kobeta na seki bino to beta ka histoire vraie soki to beta lisolo na yo omoni ke zande ngwa te osali na droit ya kobenga biso na respect papa Fiston est-ce que ko pesa droit de réponse na lisolo songolo to ko yamba yo okoleka parce que ça télévision communautaire ba tout nyoso tout tout le monde a droit de passer mais tout s'abonner rapé OK kuna au betika na YouTube radio Locolé TV au s'abonner au fini cloche à notification pour au rataka bongo ba numéro na biso te bandeko voice moko yo la rage na réseaux sociaux et côté dans la communauté balobi ndeko mwasi moko ba tout tanga kombo parce ba tangi kombo na ye to tanga kombo na ye o ba permettre biso pa ya mutapesi di solo to tanga kombo mais tokotanga kombo au fur et à mesure ndeko Hakim ndeko Hakim azui mobali ya camarade na ye ayambie na Johannesburg afin ndako na ye par après a bengani camarade na libala ye abali mobali ya camarade na ye vrai ou faux car est comme le titre est-ce que c'est vrai que fi o ya botoli mobali na ye abotoli camarade na ye mobali car est comme le titre wana na ndio kana voice oyo à partir de voice o neto kokota na sombele suka biksanga nani abote mobile ya nani et peut si passi to kana voice oyo. Everyone communauté congolaise tous un problème très sérieux bandeko la biso ba congolais makambo bakomi kosala ekomi kokambusa biso bato ndeko na biso moko azongaka na Sharp Street ayambaki mopaya camarade na ye autaki Congo ndenge kaka ezalaka azwi ye aye kovanda na ndako na ye asali 2 ans et demi azwaki ye comme ndeko na ye ya kolia te ya kolata te ya kolia te sikoyo botala bandeko na ngai likambo oyo ndeko oyo afuti moninga na ye congolais
kaka na kati ya ndako na bango abandaki kobima na mobali na ye moninga mwasi ayebi te amemi zemi ya 8 mois ti lelo bafoto oyo tozotindela bino ekomi ti na niveau ya dot ti na niveau ya home affairs bandeko na nga botala likambo bakongole bakomi kosala okindoki te koboma moninga na o congolaise donc ndenge ayambaki oyo na ndako na ye asalaki mabe botala fi oyo vraiment tala ndenge asali moninga na ye bopanza bafoto partout dans le monde entier mpe botala fi oyo aza très suspect kombo na ye Akim avandi na Sharp Street aveni moko ojampe aveni moko na mbanda na ye yango tozopanza na WhatsApp na YouTube partout botala oyo akomona oyo deuxième fois asala likambo ya boye abotolaka mpe libala moninga mosusu kaka boye oyo mpe deuxième fois botala ndenge abomi ndeko na ye siko tosungaka bato te toyendanaka te communauté congolais botala likambo oyo. Voilà. Tolobaki awa na émission Oyo Radio Lokole Masolo sur Radio Lokole TV toyaka ko nuire batute. To sala ka analyse ya makambu, to betaka ba histoire vraie, to sali analyse po awa ba papa ya bwania, ba mama ya bwania, ba ya bwania bazalaka. D'après voice Oyo to voix Oyo d'abord, to ebite ndeko Oyo azokoloba akangi zolo na ye. Communauté na ebite akangi zolo na ye na intention nini ndenga expliquer que camarade aute Congo ayaki muninga na yambie na ndaku na ye et puis abandi kobima na mbali na ye et consort ba comité na mariage camarade azo il paraît zemi ya 8 mois kaka ndenga expliquer wana et puis quelque part alobi ke ezamba ya liboso te mais et salamaki déjà salango pe pas mutu mo quelconque mais n'a pas précisé finalement to éviter et ça peut na nuire moninga pour batangi na kombo tokotanga kombo pour makambo ngo tanga mi kombo déjà mutu apesi biso li solo papa leki ya mwana alibito tanga kombo donc ndeko mwasi bazo ya kombo Akim mais tokotanga kombo ya mboka te prenez no yaka Akim bandeko bona na biso audio soki yango ba voice so yokola te promo ya te bo na YouTube OK na Radio Lokole TV okolanda mobimba son kitoko à partir ya YouTube on n'a pas le choix. Biso na Radio Lokole so pesi so solo bo kan tsaka de so pesi so solo to vérifiera tete to kendaka jusqu'à la source poto yeba c'est vrai bandeko ba oloba bango wana bomoni po biso za awa pièce contre pièce bomoni hein c'est bozomona voilà bozomona mariage civil ya ndeko Akim na mobali na ye ndeko Miguel bomoni hein wana ambassade na ambassade awa na Afrique du Sud. Voilà ndeko mwasi oyo avant to kota na suka bisa sombela suka bisa bisanga wala sombela suka nini bon boye bagande boye biwana avant to kota na makamo omeleza kapena bomoni dota mo yango bomoni ya biso to yakana o bakaka pièce contre pièce o eza Radio Lokole donc avant to loba likambo na télévision ezalaka pièce contre pièce donc bozomona ndeko Akim ye wana avant na papa leki na ye wana predot dot ko bozomona ba pesi enveloppe apesa papa leki papa kutumoni Akim ye wana donc jeune fille oba olobela ye wana na lingi avant to loba botala pièce contre pièce pour Radio Lokole za la ratege au bete biso li solo ale to betika ndingo wana nous devons vérifier bomoni hein voilà donc Akim ye wana bomoni mutatelemi wati shemta liputa wana na papa leki na ye bomoni hein OK c'est que bien tokozongela ngosusu pour awa ezali pièce contre pièce
Donc après wana on va kala siko awa o ambassade na biso. Ambassade ya République démocratique du Congo na Pretoria. Bomoni Akimi wana na mbal na ye Miguel. Lisolo en vrai dire ezali ndenge nini. Tango batinde biso ba voice wana ba papa le fiston beta lisolo pour awa na radio Lokole TV yo lo baka vérité pour le beta ma solo kaka pona ko nuire batute. Pona ko nuire te mais plutôt pona ko sunga communauté et si kama bezali to bongisa. Ndeko moi si bala bitutanga kombo. Po biso la soko bitutanga kombo totanga kombo te. Soko bitutanga kombo tokotanga kombo. Mais amboka lutanga kate pona dignité ya mutu, pona dignité ya famille. Bokomi hein? C'est que bien. Mbote na Yannick Nia sponsor officiel de la radio Lokole TV on est mankambu umela. Yannick Nia. L'idée jenga ekofo barabas. Autorité morale ba mongo no stumbote le sac aussi kozali. Tokena ronde ngwana. Dijon du chombo ya mama fra mbote sikozali. Lisolo ezali ndenge nini. Ndeko omoni o bomoni abali wana. O omoni abali na mbali na yowana. Ndeko abali wana d'abord comme on a ye ezali Miguel. Ndeko azali angolais mais congolais. Webi gat ba angolais o basaka basangana ba congolais ba ba lingala donc congolais ka mwana mboka. Bokomi c'est que bon. Ndeko mobali na ye wana abandaka kobima tozalaka kovanda na congolaise moko boye songolo pakala o bozolo balubi na voice wana ke aza camarade soi-disant ya ndeko Hakim babande kofana ndeko angolais wana ndeko angolais wana musani anosala ya bande kosomba mutuka bamituka accidenté abongisi na sima ateki donc business na angolais wana ezalaki très bien bafana ndeko congolaise wana bafana na kitoko babota bana misatu boyebika nde ifeza la kale o ele ba moko po congolais lula libala na ndenga kosaka na teme ya de congolais et de congolaises ba rentrer na libala les akale all et les ba misu balinga ba mona kale o so mbala koi e ko mbilinga ndeko mobali o angolais il y a eu un moment où il vieux père soupe na bien permettre à quoi qui mon ndambo tanga quoi moi avec des ramans piaka et côté de ma palais qu'est-ce qui s'est passé ndeko moi si mususu wana o soit disant maman ya bana misatu congolais RDC Akimi ndeko mobali angolais wana vous comprenez Akimi ndeko mobali angolais wana tanga Akimi ndeko mobali angolais wana ndeko congolais wana ya bana misatu qu'est-ce qu'il a fait akeko lingana camarade angolais wana. Évidemment, ndeko congolais oyo wana o aboti bana misatu ane ko fana ndeko angolais oyo. Ba ndeko fana ka me basala ki mariage ba ka boyfriend na girlfriend ma fana ndako moko. Mais ba ndeko préparer abala. Ta kumpia ekoti ndeko mwasi wana Kimi ndeko angolais wana akiko lingana camarade ya angolais wana. Camarade angolais wana peso ki pa amona ya za vrai chéri soki pe ngani yemo ka yebi kaka. Tango ba lingani ndeko camarade wana sali vite fait. Bébé quand est-ce que so mninga comme na ma baisse et que c'est na ma niveau doki nde ba ba peut-être moi ça muta ka lengi et na moi tantine linda moi ça muta leki liboke ya mpoka ne lengi tantine linda mbote ça y en passe là tuer voilà bon c'est une Afrique du Sud et bon retour à toi na pays na biso pays ba Nkoko RDC camarade ya ndeko angolais wana abali apesi pe bongo ya libala bali déjà prédoté moi si ya ba camarade ni angolais basi misatu bana misatu wana akiko vana ba comme kofanda so ndeko mbali koto angolais webika so bazio mwasi et puis na quelle position faiblesse mbongo za gité et puis si passe ya piquer tout ba crise à côté na hôpital donc tantôt elle est bien té ba conseil quand ndeza laka mwana mbali ayeko se ressaisir pendant ce temps ndeko Hakim oh ba sa li voice azala kina noter makamna walo ba o za histoire o ba pesi et pas ya papa leki to koma to yoka pe voya papa leki pour biso na radio Lokole ezalaka pièce contre pièce to beta kalisolo pamba te surtout beti c'est que on a des sources to ji on a source pour na kosunga ka communauté pendant makamwana surtout ndeko Hakim mwasi o ba sa li voice azala kité siko ndeko Hakim abale kotanga na Congo asisa une étude humanitaire asisi diplôme asisi une licence asa licenciaire bongo na mwasi ba lobela wana
donc ndeko Hakim mwasi oyo asa licenciaire nakoloba te na nini mebe kakaki na licence asisa kelasi tanga sisi kelasi kuna aye na Afrique du Sud awa abane ko vana na Val bwebi na Val te Val musika po akongolemi bakanta affiche zaka Jobour peut-être te Val pesa laka alors fa na Val pa mama moko boy auto bengi pe mama to soli na ye tanga ubel na Val kuna abino nakita na Jobour pona sala makambu nanga na kenangai Canada tanga ye na Johannesburg akuta na baninga na ye bale ko vanda isika mwana baninga wana na version oyo papa leki to papa kuluta pesi biso yango to beta kaka soki oza la vraie version yoko le kambu benga biso na limemia to koleksa yo droit de réponse tanga bandiko fana na baninga na ye kaka ndeza laka mobali siko oyo babalani na ibi aza angolais mais congolais ba lingala tanga moni mwasi ya kitoko akanisi déception zaki na ngwana epa moni mwasi mususu sepel na eta sepel na ndeko Hakim a prochaine ndeko Hakim a sololi na ye balingani akompe mwasi na mobali siko pendant ce temps ndeko Hakim papa na banga benge na kisasa est-ce que ba ka na papa leki na yo azalaka kuna na Afrique du Sud nani apesi ye komba papa leki na ye papa leki obo na image papa leki obo na image wana na image o papa leki azo ko d'autres papa leki ye wana o papa leki ce papa kulu so papa leki mais relatif na ye wana bomoni Hakim ba pesi ye numéro abengi siko ndeko papa na bango atunyo zali awa oza wapi yaka ova na Pretoria po papa leki na bango to papa ko tafana na Pretoria bite Pretoria ngana ko yate malili tro do ngaka fo jubekele mboka batata saide ki foka jobek bo jobour ne mankambo mbote na bana Pretoria no surtout mais jubek ne mankambo bo umela non papa leki ne ça tombe bien na kutana mobali alingi abalanga yo pendant ce temps Miguel ne mobali angolais wana angolais congolais ayebisa kutu Hakim teke azalaki na mwasi abota kutu na bana tika ndengo wana mwana bato o innocent ayeba makambo ata kutu na mobali ka lingana mbali puis très bien papa leki so ayebisi mwana na ye Hakim o basali voice yela mobali wana ndenge papa sa senga ya mobali na kutu mobali o alingi obala yo yeba esi mobali to keto kutu na papa leki bakuta na papa leki ba sololi papa leki atuni mituna no surtout très bien c'était très bien et ce que bakuta la ke ba ba baraté ba bakuta na esika na bango ba ba baraté amoni ke mituna tuna ki a répondu très bien a pesi fait vert papa leki kutu ye mutu kutu azo y rendez-vous na ambassade pour na mariage civil a bengi na ambassade ba pesi rendez-vous no congolaise aba na angolais do ba ke ambassade de soin ya ko vérifier ba célébrer mariage oyo ba bengi na Angola ba tinda ba document nyonso tout ce qui prouve que ndeko Miguel oyo asa marié te ba benga tina Angola ba ndeko Angola ba tinda mikanda na ambassade ba confirmer que ndeko Miguel oyo abala nanu te yango moni ba célébrer mariage oyo tango ba célébrer mariage oyo ndeko Hakim mwasi kutu innocente mais mobala tale abino na ko bomba secret ya boy makasité a solo na papa leki ndenge na zali awa na bana ko vivre na mwasi moko boya congolaise to bota yekutu 3 ba na bana misatu mais ta la situation boye be kaka na expliquer bino aton pia ke kotaki mwasi ona kimaki akiko bala pire camarade na ngai na soki ba problème de bousek na kutu mutudo ki na kota yekutu hôpital ayi moyete mais nzamba asalinga grâce na okuta na siko na Hakim mwasi o asepa isute mananga yango na bala mais Hakim ayebi makambo ante papa juste ya ko yebisa Hakim mwana mwasi basali voice o soit disant abote le camarade na mobali Hakim asali ko uta silika mwanda mais c'était plus important parce que basala ki déjà mariage papa lobino promesse ate ndengo mobali yebisa vérité boy promesse ate me yeba ndengo zali wana ozana bala misatu plus oyo kobota so boti mwana ko na bana 4 ndima ka bana wana Hakim oyo aboyi peta premier ate ba pesa bana wana ba ova na biso esika moko ndenge bana projet ya ko bima mboka oyo ko se déplacer ba ke no fala quelque part bani ba ke nepe na bana wana mais pona ko lobake
Hakim ndeko oyo abotoli muninga na ye mobali non ndeko Hakim mwasi oyo ayeba ki atamaka ba mwasi wante ba informer ou pas papa leki na tanga tuni mobali na ye andimi wana version o papa leki apesi biso ya mboto continuer pour biso za lango pièce contre pièce to kana no papa leki nenga yo expliquer na radio lokole pour radio lokole ne mankambu awo za la vérité to kana nenga papa leki azoloba papa les gazolo bah oui. Ok papa fiston na va voice on news zolo ba mara ngai neno ko propre ya fio bazolo belana Kim. Fin na Pretoria ngam na balisi mwana ngana zimbongo ngai durazate o ba connaissance ya Afrique du Sud ya Libana mboka Libana te noko na yepe na propre ngai ona zolo pour avoir na image na bozo na photo no connaît propre na balisi mwana ngai na lembongo ko avana balisa na tuna ki ko responsable nyonso yo mobali wana la ngina mona ye mobali ye amoni mobali na tuni mobali faina tuna ye mobali répondre ngapi nyonso na bioza marié on a za marié te ozo sala aventure te bala ye na lingi obana na predot dot na civil religieux bino moko bo luka so bo sala wapi ndenge na epsaki asali yango tango asali yango asilisi makambo nyonso nde na ekoyoka kino ye moko tabeta lisolo kino aza na fi moko abotani bana misato fi wana aprometei jamais libala sikoyo bakabona na bango pena fi yango tango ayebisinga ndenge wana na koma lokola neti déjà trahi mina insister na tuki ba question alobi kino na prometei libala ta mwasi nanga te eza berere kaka na botana ye mais bana bazali na bengi pe mwana nga na expliquer mwana kuta siliki nde tapike crise na bité eza ba réalité mobali azalaki na bana bombaki mais lokolo bali ndimi libala ndimai na bana na mwana senga na pesa taba 2 jours une semaine après ko benga bio que noko déjà makambusi et sopani déjà bon mais nga condition na pesa ka bana na fo baya pana ngai nga mona bokola bango ngadi ok lokola décision za ndingona benga mobile no solo na nae to solo lingabi ok libala batsu bazu ba engagement na bango bazu ba engagement na makambo na bango nyonso ngana za te pona kota ok c'est tout makambo sili siko makambo bataba babalani bakomi siko na suka bakine ba projet na bango vi eloko mo etelemi o mobile akimi non ngana yebi yango wana voilà donc wana doki noko pene ya mwana moni noko ngoye wana noko ye wana image oyo boyo tala ngo pena ba réseaux sociaux déjà ils ont tambola partout noko ya mwana ye wana boyo kinenga lobi moko doki nga pena doki andimi ngane na balisa ki mwana ngai na lembongo aboy wanga nita lebe na mbongo abalisi ya Kim ale mbongo mobala tika ko loba teke ye bomoni yango wana do Hakim ye wana azui enveloppe apesi kaka ndenge salamaka apesi afukama apesi pa ya papa do papa ande ko loba pale ye wana donc ye andimi na ye pena doki alie mbongo mobala iko avouer que azalaki na fi bane ko fa na fi moko ya congolaise kaka ndito expliquer wana babotaki bana misato yo pe muninga oboti bana misato bala ete bon ezabe faute na ye pe to robanini po ye pe ta mobala ko mpiaka akiko mais bandeko ezaba poto wa epesinga mutuko soa na mutuko soa mobala zaki na congolaise alinga libala ko sakana te siko azu mutako bala ye un peu plus tard bakangisa mbongo mobala na sala business koi yo congolais mamutoka na batamboka oyo mususu me congolais seni makamba bosoto akimi
akeko bima na pili camarade ya mobali baketi na libala bapesa les produits yango na mona ba esala ondire soki mobali aboye na mwasi alingaka te mwasi wana progresser alingaka mwasi souffrir ndemo na basi donc mwasi aboye na mbali alingaka te mbali wana a évoluer donc yo tikaki mobali akei azui mwasi mususu tanga woki abali epesi yo mutuko swa obandi ko tcha poto na robete que version o papa le kabesi to relatif to no ka pesi ça ya solo mais si ko zo mais solo pourquoi parce que ta la voice o basali nani ataki otera voice wana okangi zolo na obo epo adini okangi zolo bala zolo bepo la livre la ko ba clair dali ya bisi voilà benga biso na radio le coller lo ba normal expliquer sur la vraie version to koyoka yo oza télévision ya batunyo sur la partie prité vous en avez besoin ko ba likambu yaka benga biso okoleka gratuitement au petit message na yo. Donc, de quoi qui miona, moi si, ou qui soit les voice au lobby, ne quoi fanza que nanda kunaye, abote no bal naye le kuta. Mobile angoye wana za angolais, congolais, alors balingala, comme on a Miguel. Donc, na mit o ba ku na fait de baza quelque part. Mais wana mariage civil et ça mon ambassade ya fait du sud, ya Congo na fait du sud awa. Avant ba célébrer mariage oyo. Déjà ambassade des gens qui soignent pour tout na Angola ko c'est la preuve o kende ko abalate ba preuve ya kende ko na abalate bo siko ndeko oyo o ba bi aboto no bala muninga aza wapi soki réellement aboto no bala na yo benga biso na radio le coller yaka oleka o démentir o peut éclaircissement tozolo ba bi o za version oyo to ki version ya ndeko kakangi zolo. Pour na biso de wakangi zolo aza côté ya mwasi o aza na bana misato siko papa le ki propre oyo bomoni wana azozo monga libala yende voice na yebo yoki awa po biso awa ezalaka pièce contre pièce yango monto tangi kombo ba pesi biso permission tout tanga kombo do marié salami ya ndeko Miguel mobali yangole na ndeko Hakim mwasi do Hakim azui na ye mobali ya mutute. Mwasi ya Miguel congolais à liboso bazala ki na ye tango Miguel a kwei ye a préféré que ko bana camarade Miguel ba ke ku ba pese le ku na libna na prédot na sona dot kuna donc Miguel a tikale ko to musu pese ko so asu ba hypertension bloqué belé ti a se ressaisir tala ka ba so mwasi na tanga mpiaka mwasi bo fanda kanenda ku moko alambela ka yo bolala ka otabana siko ba je nani pe azuyo camarade na ye kaka na esa kabino pire ça l'a raté. Confesse ça l'a raté. Tout ça la attention bande ko moko. Oh non camarade nanga wana so na zata ke na rapport na ngai mama lambeli ya lié ameli attention funga la misu. Comment camarade no kana ndako na yo moko zate ata pire et c'est impossible. Comment retourner moi je le cas pas camarade nanga so langa hotel jamais impossible. D'abord comment yo muninga ça ndako te okoya visiter pendant une ngeni c'est impossible et ça la maraté. Tu sais le chombo, est-ce que la kosi? Est-ce que bon côté? Mbote na Natacha na salon Hilary. Hilary na Rosentenville, Santon na kata Rosentenville. Matata ponyo boza premier ministre Oumela, papi monzali onde mankambu. Patron de patron. Na bosanité, héritier du trône Chibouaboua. Muluba solo deux trophées onde mankambu. Mikolo ba bionde. Na mona y compresseur c'est bien, Oumela. Tala lisolo yango wana oyo bozo boyoka ezotamwa na réseaux sociaux partout ndeko kangi zolo ba communauté boyoka buye est-ce que ça la kabogo to ya baka susu badora na gote vraie version yango to pesi na radio le coller TV awa pour to betara ba histoire vraie to betara la histoire vraie histoire tondolo ti ya lukuta te soko pesi biso l'histoire avant to betara yango to vérifiaka pour ça assure eza histoire ya solo. Pendant l'autre, ceux qui wana, moko na moko a tiré conclusion, boyoka, to bête histoire claire pour ça analyse. Est-ce que ndeko azana tort, toi ça na raison, ndenge abali ndeko angolais wana. Pour moi c'est akima kiye, yeuta yebagi na ete, mobali uta bota bana misato ayebagi te, papa le ki na eto noko na on comme t'as expliqué makambo wana bon. Tellement parce que bala na ki déjà andimaki. Elle n'avait pas le choix. Donc ayimba la badouté d'après oncle na bango. Et puis mobile est encore avoué que a balala moi sur moi ça qui va attendre passe ça bien attaque to balanaka mais moi ça qui m'attend à passe na ça droit ko balate
papa ya boania, maman ya boania, bo juger le kambo o. Bo pesa commentaire, bo tia commentaire na se bo pesa avis na bino, bo moni nenga ni pona le kambo oyo. Maintenant peut-être que version oyo, papa le kalobi ndeze ya solo. Soki yo la vraie version. Benga biso les cas ont expliqué vraie version na yo. Ndeko nyonso na besoin ko pesa liso na to be d'après sur la communauté. Benga biso na plus 27, 67, 64 320 85 toko beta liso na yo kaka ndenge lingi esalama. Merci na mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Après il y a un mystique. Oumela mama Rina Umbi, réalisateur de l'émission Oyo. Elle a été au four et au moulin. Mais en même temps, réalisation, la coordination Yekaka. Merci à Chris Laris Pelende qui a été à la caméra, mais aussi au montage de cette émission. Merci à toi aussi, déjà notre correspondant, déjà équipe de la Kinshasa, toujours monté en haut déjà. Kalamine était bon, il y a image, il y a Kinshasa, pour équipe, il y a Radio Locale TV, ils ont monté déjà dans le niveau, il y a Kinshasa. Portez-vous bien. D'ici là, on va vous retrouver. Chap chap et tchara.